Aza ventilier, asali na Mobutu, asali na gouvernement ebele, yo matamo yo kozwa te ensemble soki nani. Soki mo yo chaka diba. Kabunda ndako yo toyebi yango. Oyo eza guerre civile. Aluki entre population na IDPS. Guerre ezali. Tulombo aye bango awa tsangu awa ekomi jeune riche pona ye. Kolekani awa resika awa akosaka pesa kolekani resika oyo. Siko yo ko pesa bonne na ba chaîne te. Ese mboka oyo za yo na Chilombo. Amboso tososo on a marche bati IDPS balati bilamba ya Fayulu. Bazo benga ke boya kotoyo bazo boma bandeko na biso. Tant batona bazo ken bazo kotsa bango bazo boma bango bazo kotsa bango bazo boma bango. Est-ce que na marche machette bazo boma bango après ko boma bango ba moni molili ekoti ba bimisi bibeme wana liba ibanda. Trop c'est trop. Peuple congolais, to telema. Mboka oyo eza ya mutu moko te. Toye kotika mutu te na mboka oyo. Bituma este lelo koti na kati ya capitale. Mutu no saza libre ya voter mutu oye alingi. Lelo komi dictature et pas Chilombo. Tokota na limete apesi bato ba machette kabunda lobaka yango. Mutu a retouché pouvoir ya Kisekedi toko boma ba na minduki. Cette fois-ci et mon ami apesi ba machette peuple congolais a koufi. La muka pamba koufi te na ba peuple na ba innocent ko leka na nzela ko beta ba machette. Biso nyonso ba mabanga tala ngali boko na ngai. Na zwa ki libanga na âge na ngai. Dans le biboye cette fois-ci na tiangu awa to boyi IDPS. Alu kanzela akoleka. Guerre civile ezokota biso na biso. Na kati ya mboko tondimi guerre civile oyo akokufa kufa akotikala atikali balumumba bakufa me balumumba musu babotama. Cette fois-ci trop c'est trop to boy Kadima oyo bango batie ya bango biso toyebi Kadima te aza candidat du chef balobi candidat du chef aka ezala na seni to boye toyebi ete Union internationale ozwa likambo na maboko Union européenne Union africaine botala soki te tozobanda kobombana d'ici semaine oyo tokopima na balabala trouble de banda tozosala trouble moko jamais vu poti lomba kima mboka oyo atika biso peuple congolais libre longone na peuple congolais façon ngai na moni tangu match na biso président ya mboka Martin Fayulu garant de la nation commandant suprême asilisi discours na ye na première ri toye koleka na 10e ri policier azali kotinda ba militant soi-disant ya IDPS Augustin Kabuya ayebisi ba policier bobimisa bato na ndaku moko zana batie elongi ya papa Etienne Tshisekedi ya kala bakuluna bazali kobima na bango nyonso tuna ba machette talaka 10e ri ngambo nyonso tu batie ba filet biso bloja bato ya match tozana katikati ya boulevard yaya bibembe elalami wana bato baya kolokota bibembe moko ezalaki jipi ya FARDC kiti ebani kolokota bibembe wana nyonso tu mais awa ntango bazoboma bato ya lamuka un tribal eza te soki biso torevendike ekokoma mabe yango wana ndeko journaliste nana mingi ya koloba te bibembe oyo elalami IDPS mpe akolala mpe bibembe mpona nte na ba IDPS nyonso tu na quartier tua oyo na Kingasani presse nyonso tu ebandaka 20h bato babanda kokufa mpo makambo ete ebandi ndamu nazalaki nango koloba yango wana naza na kanda ndenge naza boye ndenge navotaki président Eli Martin Fayulu na mbula apesaki ni mbongo na population apesaki ni tricot apesaki na invitation moko te quelconque et pas population to votaki Martin Fayulu comme élu de la nation oyo pe azali ange oyo akenaki kolobela na Marie mpo ete alobaki na Moïse akende kobimisa bana ya Israel ndenge tozalaki na bowumbu epa Kabila tala eloko nga nazoloba komisa journaliste komisa makambo oyo nazoloba yebisa Félix Tshisekedi biso na Congo toyebi ye comme Fazer na poto oyo biso toyebi Félix biso nyonso toyebi oyo biso toyebi papa Etienne Tshisekedi po ezalaki amour ya mboka oyo na ntango oyo ya kala epuis
oyo ekomi lelo IDPS bayebi fondation IDPS te mutu abandaki IDPS aza mulonzi eza papa na bango Tshisekedi pere Tshisekedi te ngai nakokufa Fayulu alobi boye akokufa lokola Lumumba oui Lumumba akomaki mpo na mboka na ye mpo na population na ye biso tozokufa na nzala soki Fayulu lelo ngai nakozala na mosala naza lisanse te na D6 naza enseignant te mosala mpo ya nini yebisa matama tala yebisa ye mbala soki misatu yebisa ye lisusu na kabunda kadima naza kuna te kabunda soki kabunda bandiki rebellion kutu Kabila asalaki boye te bango ntango bazalaki na Kabila na Tshisekedi bazalaki komona ntango babandaki kosala Kabila babandaki komona malamu mais na ntango population toza derrière Fayulu bango bakomi komona mabe coûte 2023 Félix aokima na fenêtre tokomema Fayulu ti na ebonga afandi ata basali na bango mise à probe te président Eli Martin Fayulu nazongi lisusu epa Mboso c'était un aventurier tala pourquoi on ndenge ezobeba aza aventurier asali na Mobutu asali na gouvernement ebele yo matamo yo kozwa yo te ensemble soki nani soki omeli kosaka diba kabunda ndako yo toyebi yango nyonso tu oyo tosalaka na se ya mokili awa efutamaka awa na se oyebi histoire ya Kabila le père soki azalaka sauve awa azalaka arele na peuple congolais tuna mwasi na yo vendredi akendeki nkolo akotaki ayaki aéroport akotaki badeni bakangelaki ye nzela peuple congolais nyonso to aza biro de yo tiaka bango ya kopona mais peuple congolais aza biro de tokolukisa yo ata na se ya mabele Mboso kanisa nani na 2006 yo osala propagande na dinga na inyani ngana mema yo na mapeka motuna ya liboso na posaka oyo ezalaka nini Mboso yo lokola ozozwa makambu ya seni oke votango na assemblée Mboso ya liboma okomi na papa mokomi na minimposi okomi na age ozala 80 ans sikoyo yo okopesa bonene na bajeni te ese mboka oyo eza yo na Chilombo Mboso yo oza na kenye soko olingi totumba bandeko no akenye te tokotumba bango Chilombo je yo zoluka okabola Kongo yango wana yo ngobila yo Chilombo longo olingi okomisa mboka oyo ya yo longo olingi okomisa mboka oyo ya Kongo ya yo bakoko batikela biso Chilombo toyebisi yo boye te bana seni tika seni kadima wana boche kadima toyebi ete na mboka oyo kadima aza commerçant ba mwa aleka mwa kadima toyebi ye na mboka oyo te tata na yo oyo abundele pepe d'abord obomi ye mpo na mboka oyo yo lelo okomi président okomi kokanga makambo nyonso en otage ezalaka bongo te toyebisa lukaka nzela koleka oyo eza ntangu biso na ntangu toboma rebel topiye babiloko abela ndenge Mobutu toyiba epine na ntangu Chilombo totambola na bachikata wana so tololene na ntangu okoleka te luka nzela na ntangu oleka nayebaka biso lukaka nzela okoleka na kati ya ntangu awa lukaka nzela Chilombo lukaka nzela biso na ntangu tokotika te bandeko na biso ebele na marche bazoki bandeko na biso ebele na marche babukani tosali bino eloko te tozotambola mpo na peuple bozoyiba biso nanu ram boyibi biso bambongo na biso na ram zeleke emonani te tokei na élection ozolinga otya kandida no ya poche kadima mpo abimisa yo kaka odouble manda ata double manda yo awa lipa emati makaya emati nyonso emati donc pasi na pasi ata double manda olingi otekela biso mboka oyo Kongo na barwandais kodouble manda na yo wana topesi kadima toke na bavote esi toyebi wa président lukuta ya moyibi na bakonzi na biso alamuka président Eli Martin Fayulu mpe bandeko mosusu nyonso alamuka ndenge kaka Yesu Kristo alobaki ke mobateli ya mpate ya solosolo bampate na ye balandaka ye place nyonso to akenda ayebi bango mpe bayebi ye yango akokisaka mpe baposa na bango posa na biso tosengi boye okokisela biso ezali boye salela biso plainte monsieur Augustin Kabuya oyo alobaka ke akosomba baarme akopesa bato ya IDPS yango baarme yango tomonaki yango samedi oyo bomi biso
ba peuple lokola bango na motif moko ezangi te marche ezali constitutionnel oyo bazawa mais poto koma na niveau wana te bino bakonzi na biso bosalela biso na plainte na monsieur wana mpe nazosenga na badepute ya solo soki bozali barepresentant na biso kuna na parlement toyoka mboso te bolongolela biso mboso oyo azoluka moko ezika moto epela moto guerre civile oyo ekomi prêt ekomi kolumba solo mboso moto azoluka yango badepute bolongolela biso mboso mpe yo mboso tokoyebisa yo propaganda Chilombo salaka yango na bakomini mosusu na ntango awa mboso mitingi oyo osala na ntango ya liboso mpe ya suka yango wana yebake mokolo yo konyata ntango mokolo bakomema yo na morgue mboso toyebisi yo Kabunda azaki koboya keno apesaki ba militant machete te international atala likambo oyo tokufi 9 personnes baza na Saint Joseph bana lamuka na marche ya samedi ba tokufi na machete oyo Kabunda kabolelaki ba militant na ye aye baraka ke oyo eza guerre civile aluki entre population na IDPS guerre ezali akanga bandeko ne nyonso azongisa bango na mboka po awa na makambo akadima na ye nanu eloko ezopesa biso nanu ematisa biso mafuta nanu makambo akadima bameka toyoka bapiblie jour yango ezala camion ezala bato ya misala bakosala te so bimisi koza congolais te tokoboma yo oya bimisi biso ntango tokorevendike aloba te keno lamuka basali boye peuple asali boye tozozela ye abimisela biso oyo babulungi 12 bato wana bakufi tolingi toyoka liloba moko elobama mpona gouvernement nano biso toza population toleki armement na makasi toleki député na makasi toleki président de la république na makasi nde tozawa yango wana tosengi bino makambo basali eza malamu po population nyonso eyina bango toyini bango ata na élection bameka na bango te po eza na place bakoya te azo baye propagande tokobanda kobeta bango chaque jour pesinga pasi soi-disant gouverneur ya mboka aboyaki marche kete na ntango barebele bazali amemi marche ndenge alingi bandeko na biso bakufi 9 personnes wapi na base ya IDPS na ya 10e mairie ye eske gouverneur apesa biso sécurité o apesaki te bandeko na biso babomi bango na bambeli na banzete eske botunela biso gouverneur eske azali na sécurité na biso to azalaki na sécurité te eloko nga na tuni lobi okoloba o bana lamuka bakufi 9 bana lamuka bakufi 9 wapi ya 10e mairie bato ya IDPS gouverneur alobaki na ntango barebele bazali seke na limete nde barebele baza te ndenge nini tokufi na limete eloko ya liboso na ngenge naloba yango wana bato bakatungola biso baza ebele jamais na mboka na biso moko tokoma wana bawumbu ya bato soki omoni esika batia eloko ya moninga jamais ekoyolongola yango biso soki totie eloko na biso jamais bato bakotungola biso esika biso ozalaka oye ozwi foto na osala nini otie wana jamais esalamaka te en plus oye obandi kobeta masasi na population na Pascal kasi koyo na miniti oyo kala miniti oyo ngana uti Pascal sotali makolo yango omona makila yango na lipapa na nga omoni makila te bakangi 2 personnes na Pascal na miso yango moko namoni nyonso wana likolo ya place na biso banguna ya kobotola na marche na biso oyo tosalaki jamais eleki to mpo biso tola population ebele balingi biso
bongoza lukuta eza mama masoloti baboni biso ebele na mboka na biso moko moko ya sambiko kena change femona bibembe eza kuna mabanga basoda bayini biso tosali bango nini na mboka na biso tokoyi bawumbu sikoyo tungo ekomi kobomana soki boluki biso makambo tokobomana mokili komona eyeba boye mboka oyo eza Tshilombo te mais Tshilombo alingi impose baplaka ya mboka oyo ye nani aza nani kadima wana toboyi na seni kadima wana toboyi ye lolenge oyo babomaki biso kuna bango awa na ntango awa baotema makolo te bayeba bango marche na bango awa na ntango te mutu oyo akomeka kotema makolo na kaka ntango awa akufa kande nde bandoko na biso population boye bango bazela kadima wana ye aza nani toboyi ye peuple congolais eboyi ye so Tshilombo ote na papa minini na ye mboso wana aza mokusa makasi boye papa Tshilombo ye aza nani Tshilombo aza nani Martin Fayulu aza président ya Congo eta Martin Fayulu bolinga te Martin Fayulu aza président kande toloba awa kande bomona moto ekopela so moto epeli moto kobomongo aza te même Tshilombo aza na porte ya boma moto oyo pe Tshilombo ayeba yango awa ntango awa ekomi jeune riche mpo na ye kolekani awa na esika awa akozala pesa kolekani na esika oyo kadima aya matema minene lokola maboko malemba lokola azotambolaka aluka avion ya kindoki ememaka ye likolo na ntango awa atambolaka te parceke biso nyonso toye lokola ye alingi komona mboko eza ya tata na ye mpe mama na ye tokoprendre charge na ye ntina suka esengeli tolakisa eke mboko eza ya président eli mboko eza ya peuple congolais kovote bavotaki ye bambwa bango nyonso basala lisanga bavote ye mais biso peuple congolais tovotaki ye te lokola azomanipule biso peuple congolais tokomisa ntina lifobo ayebaka yango alalaka aliaka alalelaka mwasi na ye mais lokola azolalaka mwasi na ye elenge oyo ayoki akeba na peuple congolais parce que biso nde bato toza mpona kovote ya koye kotya biso barrière te na bapolisier na ye oyo ya miyibi ya bakuluna azotala nzela tokosancharge na bango bayeba bango baza na masasi baza na bagaz mais biso toza na essence na mabanga lokola azolinga komema brital tokomemisa mpe brital kadima wana aza secrétaire ya bambwa toyebi ekutata koyeba te lokola azolinga amema makambo ne na sentiment biso mpe tokomisa ti na sentiment mayebake mboka oyo eza ya peuple congolais nzambe likolo peuple congolais na se lokola komi komanipule biso tokolakisa eke moral oyo eza peuple congolais mais akeba parce que na minute oyo tozolala banzala tozolamuka bandako bato kofutela eloko ekomi te pasi na pasi ezokota Tshilombo mbwa lokola aza Tshilombo bato babenge Tshilombo toyebi te Tshilombo wana na Tsiluba toyebi te soki elobi nini mais ayebake biso peuple congolais totelemi lokola azolamukaka azotiaka makambo nyonso na kotambola na ye biso tozaka na terrain tokokomisa ntina suka bato na ye ya UDPS baoyo nyonso bazotelemaka na 10e ri lokola bazomanipule biso peuple congolais tokolakisa bango ke tobomaki barwandais na mabanga tobomaki bango na maboko ye mpe Tshilombo tokoboma ye na maboko lokola nde bafinaka musaka ya mwamba aye bango peuple congolais aza na mandoki koleka ye soki biso tokangi ye tokosubela Tshilombo ntina kata maswa oyo tokosubela ye ntina moloko Tshilombo ayebaka yango Kabila mutu azalaki wana akenda wapi lelo mpe ye Tshilombo akozala wapi mais tofaire tensionne ye akeba na ye Tshilombo kota azali ayebake peuple congolais nde aza souverain oyo nyonso azosala kolala kolamuka biso tozolingela ebulu tokokanga ye kaka na ntiango awa amataka na hélicoptère emata lokola flash bazobeta likolo parce que peuple congolais aza na droit ya koreklame tout oyo ezali important mpo na yango mais ye lokola azali président ya babwa akende na mboka na ye biso toyebi ye te Botau Makwela akende bakoboma biso awa mais biso tokozela Tshilombo na kosumba nyei na kata chasse na kozela ye ntango azoleka na prince na kobamba yango na elongi
nakozala na bagazi oyo bango bazobeta te menga na kosomba essence ayebaka yango bien ke biso tozali awa ye hélicoptère biso nde bapine tokozela ntina franc mission nde tokoyeba ndenge akozala. D'abord naza na esengo te, naza na esengo te, bandeko na nga bakufi, bandeko na nga bakufi 9 bakufi. Ngai moto abikisaki nga policier babwaki nga na trace papa na ndimi ya solo Jean-Marc Kabund apreparaki bamasieto balekaki ya solo po nazokuka te papa. Vraiment naza na regret toza ba Congolais tobunda te tobomana te ndenge tobomani esalinga pasi bata IDPS biso toza na marche tobundaki na mutu te tosalaki mutu mabe te na regrette bata IDPS babomi batu na biso baza na morgue na Saint-Joseph 9 personnes o bakufi ya mibale. Regrette na ngai eza nini bato wana bakufi ndenge nini ntango tozozonga na marche bata IDPS balati bilamba ya fayulu bazobengake boya kote oyo bazoboma bandeko na biso ntango bato wana bazokende bazokotisa bango bazoboma bango bazokotisa bango bazoboma bango eske na marche machete bazoboma bango apres tukoboma bango bamoni molili ekoti babimisi bibeme wana libanda ata bino moko vraiment nzambe akelaki biso bobomaka bandeko na bino biso na biso bakongolais tozobomana mpo na nini mchela journaliste makambo oyo nazoloba justice yango bolobaki ke bolobi na biso ke état de droit ekomi état ya koboma bata dictature na regrette nango mingi mais boyebaka un jour ezalaka ya nzambe bosala mabe. Mobutu avandaka 32 ans lelo aza wapi? Kabila le père asalaki bolam lelo aza wapi? Bangobila wana ozoloba bangobila wana biso tanto koli na Kinshasa awa na bakambuni ngobila na bakambuni bazalaki ba Kadhafi ya mazut ngana ha mécanicien azokenda mwana nazomona bango. Est-ce que Kadhafi akosala politique? Kadhafi moyibi azoyiba mazut na ngamu azoya koteka akosala politique? Bato wana okotuna bango te po baza ba Kadhafi lokola ndeko na bango azwi pouvoir azwi bango atie bango bakosala makambo malunga te papa. Baona baza ba politicien te baza ba Kadhafi. Bon Kadhafi atekaka mazut soka azwaka mazut azokende koyiba so lelo batie na pouvoir akosala nini? Bibemezana na Saint Joseph kende kotala awa biso na Changu 3 na Wamba 2 na Funa moko toza 9 personnes bibeme kufi bawo bazoki kutu kotanga te biso tokendeki tobunda ope babungi 12 personnes bazomona te bazongisa bato na biso so bazongisi te loba mabelo eza ya Simon Kimbangu te soki mabelo eza ya Simon Kimbangu avant to fete bakomona événement bakoko na biso bakufa.